nga naza mutu moko nalela na kati et puis bapekisa nga vraiment eza bamatanga na biso moko soki namoni ke ekomo ke mabe en tout cas bapekisa nga vraiment ozomona langa pa naninga koka ba mbali balela te donc esala nga déjà bien te omoni tellement ke nalelaki mpe mingi nga moko na fai na ndako naleli mingi na kati ka nde nalelaka tuke kozelenga mpe mwa problème Jani asali pasi mingi Jani asali pasi mingi ake po tokoluka akutani na makambo moko boye oyo esali ke ya ememe tina liwa atikaki kozala heureux te na vie atikaki kosepela na poto oyo akendaki te tata mokolo boye na monene na mbinga na talent nyonso ekoti nango na kata cercle aye nango lokola koli kolia ya na ye na kisasa ye mpe na kisasa sepele baninga basepelaka baninga bayaka bavacances bapo bayaka bano baansi bazwe bani ye pa ya kosepela take non aye mpe kisasa sepeli atali mpe famille azongi banda kende atala famille te bana na ye mpe atala te azozonga sikoyo obongo ya na cercle vraiment ça fait mal au cœur ndeko na biso mao mpe kolela makasi Sylvie pe oye abalaka pe malgré akoma pe na mobali ne mususu mais azalaka na babazalaka abalaka ye oboyo ta ba miniature te mbali na bimiti mobali azali 16 ans c'est beaucoup 16 ans c'est beaucoup akoma pe ye Jani akoma pe na mwasi mususu ye pas mbali ne mususu c'est normal aza mwasi na ye ko ina Jani bakende bakoma na commune. Mais est-ce que tu oublies na miniature bamatisi mobali yango te bamatisi miniature Jani azobota na mwasi mususu Jani avai na mwasi mususu bongo sikoyo ata yo moko ata Nelson Mandela et même moi c'est pour patience pizala 16 ans eh ben oui non c'est beaucoup patience ekozala peut-être ba contre état ba nini mais azala mwasi mususu est-ce que bakolongola alliance bakosala cérémonie wana est-ce que alliance yango ezalaka kaka oyo azala mobali mosusu alliance yango baalliance ebungaka nango alliance ebungaka gtr eloko mosu ekozala bagi mosu ekovanda mais alliance ebungaka makasi est-ce que cérémonie bakosala alliance yango wana bapambolaka babi première crise Junior Windo artiste musicien moto aprovokaki yango bakute na labwi na ndako ya Jani desalaki ndeko na biso asala crise Jani Fai boyo osala crise po moni mwasi na mobali aki muta bolingo susi ndeni so omoni bongo kee na yo okende nini na ndeni poto ndenge nini ana bandeko ebele kuna ya théâtre ebele oyo baoboya ye te ozalaki no mpe kosala anatanda ozwaka ata chambre na yo vanda omeli liwa ya Jani oyo eteyi bato ebele oyo mwasi osala banko ya avandi kaka yo sala yanga mabe nalandako kaka bolingo namona kuna mibali tina baniva kobota nayaka nalandako kaka ata mpe kisi yango yo okoloba te ke kisi ekende kasi Jani mpe ye wana mutu mpe banyokolaki aza susu te mutu mpe akenda kotika bana na classe aza susu te sikoyo tokotala sikoyo souffrance oyo yo kosouffrir po oyo wana yo ozopesa bambongo wana baketikala bao bana na classe te omona mpe akomotyela mpe mwana misapi bana bakolaka nzoto ezokende kitoko ndenge wana mobali mosu oyo aotalaka mwana na yo po amwana ete omona epai ya koti na buzoba yango wana ok bambongo nde azosimba olia apesaka bamibali abengisa bandeko na ye bazala na poto na ye bakisurveille bana na ye donc mibali ya ndozwa nde miyende nazokabela bekasi te bo ba ange wana kwasasa aoyala nini aozwa mbongo na ye te yo kasalela bolingo ebo bolingo nde nini te mwana baye kobima kasi mpo azozwa te bakosukola nani entre la brune na ndeko Sylvie ti Jani azokufa la brune azali na corps la brune azalaki na corps aki accompagne yango ntina morgue nde ekendaki wana la brune amonaki deja azalaki na corps soki ozovaa na mutu omoni ke ezosimba te tika
sa vino mususu olio luka okufa na volonté na yo penza tika omeli wade ya jani oyo etei bato ebele oyo mwasa osale banko ya avandi kaka ozomona etei bato ebele ekoza pe bolingo te ya gabi bolingo neti na ndeni nano linga makasi bongo te wana ya bolingo te ya bolingo te ya buzoba namona kuna mibali tina baniva kobota nayaka nalanda ko kaka ata pe kisi yango yo okoloba te ke kisi ekende jani pe ye wana mutu peke banyokolaki aza susu te mutu peke na otika bana na classe aza susu te sikoyo tokotala sikoyo souffrance oyo yo kosouffrir sikoyo tokotala sikoyo souffrance oyo yo kosouffrir po oyo wana yo ozopesa bambongo wana baketikala bao bana na classe te omona pa komotela ne mwana akomotya pe mwana misapi ezala bon bano bakolaka nzoto ezokende kitoko ndenge wana mobali mosu aoya aotalaka mwana yo po amwana te amwana te tobosanaka yango biso basi to amayele te omona epai ya koti na buzoba yango wana ok bambongo ne azosimba oli apesaka bamibali abengisa bandeko na ye baza na poto na ye bakisurveille bana na ye donc mibali ya ndozwa nde miyende nazokabela bekasi te bo ba ange wana kwa sasa aoyala ne aozwa mbongo na ye te yongo asalela bolingo naki intervention pe ya mama na biso Jolie Kalunga na baquestion mpe bajournaliste bamingaki kotuni mwa mibale misato lelo na bafacebook lelo na batiktok ekeye ezongi babi mama Kalunga en tout cas c'est pas poli ya korépondre à bachroniqueur ndenge wana nayebi te sikoyo bino dia makambo ya yandi mosi esesila boya otuni yango na nsima na nini na aéroport pwane yango bozwi biloko na bino esesilaki deja esesilaki asaleki afukami asengeli ya bolimbisi c'est tout boya otuni yango supu wana nga mpe atanga tunenga question wana ndenge nasepia nango te naye kopesa témoignage na oyo nzambe ya ozana asalelinga na ndako na ngai mwana nga banda koloba te bamédecin badiagnostikaki ye autiste meng naluki natamboli naluki bapaster babondeli esimbi te mokomsu navandi kaboye nakwei na youtube na chaîne namoni papa moïse ayebisinga alobi bosana nyonso zwa baproblème na yo tya pembeni metalela nzambe tika jésus christ de nazareth azala au centre ya vi na yo bana nzambe nasalaki oyo papa moïse ayebisaki nga nazwaki jésus christ de nazareth naplantaki nakomisaki au centre ya vi na nga intérêt na ngai nyonso ya ngai ekomaki kaka centré devant jésus christ de nazareth naye koleka délivrance après une semaine mwana na ngai akomi koloba mwana na ngai soki ake classe akozonga bamaîtresse obi mwana akomi koloba esengo ekoti na vi na nga médecin oyo adiagnostikaki autiste médecin wana kaka ye moko nda change maloba médecin alobi oyo me namoni changement esalami namoni mwana akomi koloba namoni mwana autiste eza lisusu te me eloko nini esalami nayebisi ye nzambe ya ozana nde asaleli ngai bikamwa mwana na ngai akomi epanui vi na ngai ekomi epanui nga moko nakomi epanui mwana na nga koyemba nde koyemba récitation nde récitation na yango nakumisi nzambe ya ozana nakumisi nzambe oyo asali na kati ya vi na nga meka jésus christ de nazareth komisa yo au centre luka délivrance ndoko mona bikamwa na vi na yo nazwa délivrance na nga natambola epai ya bapaster nazwa eloko te me na nzambe ya ozana ya papa moïse bikamwa ekoti na vi na nga. Shalom, shalom peuple de Dieu, bana ya ozana naza na esengo vraiment mingi ya koyebisa bino ete nazalaki na dépression etungisi vi na ngai vraiment mobimba pe musala na bandaki kozwa te naluki badelivrance epai ya bapaster ebele me bakokaki kodelivre ngai te. Alors ntango nakutani na papa Moïse kaka na prière moko échanger makambo na ngai nyonso dépression elongwe nazwi musala makambo na ngai nyonso efungwami.
alors nakumisi nzambe ya ozana mpona oyo asali na bomoi na ngai. Nalobaki deja awa Yesu liboso nyonso na nsima ba oyo batambola partout mpona koluka ba délivrance partout oyo esimba te boya epai na nzambe nde bokobika nazokozela bino na moto. Bonjour très chers amis internautes, bienvenue dans votre émission, la seule émission qui vous donne l'actualité, les news, c'est ça, tout Ibabango, avec Yves Ipan, ton secrétaire d'info. Là, avec la série continue toujours dans votre chaîne Super Promo dès ça 40 ans. Voilà, nous sommes déjà avec Yagabi, Mama Touma, Bolembo, officiel TV. Toujours comme d'habitude. Merci na Poupon Digbo na Kata Canada, mon ami. Toujours là toujours Janify, na Bosani Pété, Ndekonanga, Christé le futur. Merci na Maman Emily, c'est ma montée, mais tous Pépé, l'embêtement, Maman de Kilemba, Bilvomoka Fondation, tout songa, ba, Vevna Orphelin, na Bosani Pété à Kati. Hein, grand frère propre Jean-Robert Kalala, les savants de la c'est la force qui a Timothée, il y a maman Nicole, maman na parfaite à Paris, mon vieux à 4 aussi, hein, avec Thomas sur le Kitoko, Thierry Capitaine, na maman Gina Capitaine depuis Canada, et ça lui fait plaisir, nous sommes là, ensemble, Bisson na Bino. Voilà, il y a Gabi, en tout cas, mes condoléances, toujours ici, on le sous parce que toujours là, toujours. Janify, bien que Zaki Libanda, les comme il biso na ville à Kinshasa. N'habite comme on a arrivé et accord il y a Janify, on inde kwa kenda ki mobimba, le lazon ikoli. Et ça que non ndengeni, bien que Zaki wana tena biso. Bien que na Zaki wana te. Na taki on a bilili. OK. Na taki na bilili po na koka ki amote. Na koka ki amote na mona ke naza musika. OK. Oso nazana isaka bien te. Nga naza mutu moko na lela na kati. Et puis bapekisa nga vraiment. Eza ba matanga na biso moko. So na moni ke comme ke mabe en tout cas bapekisa nga vraiment. Ozo mona. Donc kaka ndeto nataki na nazota na ba TV banini ndenge ba bandeko bazolela na poto bazokoya ba mibali bazolela nga pa naninga koka ba mibali balela te. Donc ça là nga déjà bien te. OK. Omoni. Et moi que na lela ki pe mingi nga mo na fa na ndako na leli mingi na kati ka na lelaka. Tout que kozelenga pe moi problème. OK. Ozomona. On a préféré na tala ngona na zalate. Mais na nini na tango ko bimala kozala le quoi pe corrier biso nto mbikolo ka etchéri. Kozala zala wana chaque jour pour tozoa la corps koma. OK. Poto koma kozala wana mikolo nyonso. Kozala wana chaque jour ne etchéri na matanga. To évoluer kaka ti l'air pour kende ko kundango. Délégation ya bandeko no ba poto diaspora po baza ba comédien de ba équipe na ko lela lisusu ndenge so Janify baza belé ba ansulizolo ba maki la dichette ba 2 minutes lobi to mona ki Devos Musoba azana bisawa Valentine mama evala wala lelo lobi a Pofirenze na Maxi bakoya ebité comme on a déjà amour bandeko bala kisi ya koya kolela ndeko na bango na ba bien na bango moko na ba mbongo yo bango moko ba bimisi ba poche na bango ça non ndenge ya kabi Esalinga penza bien. Esalinga bien po Jani asali pasi mingi. Jani asali pasi mingi akepo toko luka akutana makambu moko boye oyo esali ke ya ememeti na liwa atka kozala heureux te na vie atka kosepela na poto ya kenda kite tata mukolo boye na monene na mbinga na talent nyonso ekoti nango na kata cercle aye nango lokwa koli koli aya na ye na kisasa aye mpe na kisasa sepele baninga basepelaka baninga bayaka bavacances bapo bayaka bano baanse bazwe bani ye pa ya kosepela take non aye mpe kisasa sepeli atali mpe famille azongi banda kende atala famille te bana na ye mpe atala te azozonga sikoyo bongo ya na cercle. Vraiment ça fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur. Et puis bandeko ne pe na poto batiki ete na bonté oyo azalaki nango
Donc yango moni balandi epona koza pour la balando boye eza faut la bon. Et puis faut la bon. PR nini basali pe batour milai 2h du matin tout le monde. Donc ozomona ke so za bonté et osali mandenge wana te. Ozomona. OK. Donc mokili oyo eza vraiment compliqué passe pamba. Mao Aleli Sylvie Moliso omona ki ba image tango moni bande ko basi ba kolela. Est-ce que vous allez esalinga pasi douleur wana na éviter ce ko partager pe na bango esalinga penda pasi. Esalinga pasi komona ndeko na biso Mao pe kolela makasi Sylvie pe oye abalaka pe malgré akoma pe na mobali ne mususu mais azalaka na babazalaka abalaka ye oboyo ta ba miniature te mbali na bimiti mobali azali 16 ans c'est beaucoup 16 ans c'est beaucoup akoma pe ye jani akoma pe na mwasi mususu ye pas je mbali ne mususu c'est normal ça va tozonga voilà mais avant tout on a fait par rapport à docteur Mogijo oya songa biso na loposo asonga biso na santé na biso asonga biso lisusu na oyo ezali bongo ko bongisa nzoto pe suki na biso non baka en général bon montoni surtout ezali docteur Mogijo n'habité ya Gabi au comment déjà na étape oyo biso par rapport ya loposo na yo n'habité est-ce que évolution ezali na étape au côté parce que ozaki la première étape au côté deuxième. Oui, docteur Mogijo asalenga kisi moko spécial. OK. Asalenga kisi moko spécial bon na ebité. Kisi yango spécial la kisi ki na soldé. Il faut na ke ozwa ngo lobby. Lobby samedi. Dena ke ozwa kisi wana. Po atinda abenga inga nakanga di photo elongi pamba. OK. Na kanga elongi photo elongi pamba. Nda esinga binanga na osala kisi moko spécial. Ce qu'on a vu kisi en spécialité peut-être nazo soldé. Peut-être nazo soldé. Peut-être kisi asuka na ebité. OK. Parce que hier asala ka kisi spécial. Pour cause lo sombi osomba ba kisi landi traitement tant alobi na OK na oselo kisi spécial. Donc c'est que okomi ko soldé. Donc on a dernière étape donc c'est que okomi soldé. OK. Ya sala ba kisi spécial. Donc veut dire que évolution ezali makasi. Évolution ezali makasi. OK. Amoni pene évolution ya makasi. Ça c'est bien. Mais na atali ba image komona ndeko na biso la die sobe. Ba tu vraiment benginga makasi. Ba benga makasi na Gabriel en tout cas boko sakate to moni sobe na poto parce que esoba kendaka na ye afa melbale batu ba yaki matanga ba moni sobe batali ndenge azalaka. Batali esobe ndenge komi babi non docteur Mogijo na kisi na ye en tout cas ezo sala même mère vala ayeb singa bi aznenga azoya boye azosombela pe ndeko ne kisi azo kosombela ndeko ne kisi wala ndeko ne azala ba mwa ba biloko donc ndenge azoya kosombela pe ndeko ne kisi non mais pas docteur. OK. Comme ça ndeko na ye pe lokwa atiaki vidéo pe na téléphone na ye akosombele kisi mbala moko donc abia sepeli na tin ya esobe makasi. OK. Donc tono ba obosanisi ba image bozali na ya kokata na ba savoir nde tozalaki ngasi na moni eloko mo boye bon oyo ezosilisa tampon fona sombela pe esobe nazalaka kosombele parce que bakomaki kotonga ye makasi ozomona référence bapesaka malunga kuna zelo okoma esobe ozomona tellement aza mutu nanga touti ne pa mangwau. OK. Moi ezosalanga pasi so nasomi na balakisinga eloko moko boye mwa nga wana mpe mwana fona benga ye balakisinga eloko moko boye omolanga mpe natekeli ye omolanga mpe natekeli ye ozo comprendre mais ti tozopakola biso yango esalaki nango mpe eloko te esalaki na biso yango eloko te ozomona mais ntango akepa docteur Mogijo kulingo bomoni solution ye kuta aza mwasi te po atia make-up vraiment donc on dirait eloko moko kutu esalama na elongi na ye te. OK. Mais sikoyo ya Gabi eza na bandeko ebele lelo bazo continuer toujours na kotia baproduit makasi.
Éviter conseil ne kopesa bango parce que moto azolinga kaka angala soko angali amoni kende aza kitoko so amoni aza chocolat azomona neti eza bien te neti mpenza na kilelo baproduit makasi batibe babiloko na kati ya mafuta antuka erenia so te ozo comprendre oyo kuna mona nde ekala ezalaki ozwi tibe oyo ozwi tibe oyo 5 tibe otie na kati ya mafuta obeti ate ezorenie so te ezorenie lisu te ozomona otie eloko moko boye na kati ya mafuta oyo eza nango simple ozopakola na yo ozomona oyo ezopesa oka te moko ya bien c'est ça esili savant oyo docteur otobimisela biso bato ebele baobenganga mpe bio végétile est-ce que déjà bato mpe bakomobenga yo mpona kotuna soki bakosala ndenge nini te bazosomba déjà ebele chaque jour nga natindaka bato oza na retard chaque jour natindaka bato na victoire naotinda bato na bandal naotinda bato partout chaque jour bato bazobenganga lelo mpe baoti obenga ngai lelo kumwa mobali ete soki asombela ndeko na ye to mpo na ye moko nayebi te mais en retour mpe baolobake mwa remède ezali oui ezosoigne ezosala mpenza bazosomba ezotekama jete mama mibele babota bakobanga babi ngako banduto ezali ya kobota babi estce savon wana ekesunga bango ekozipama ekozipama lango ata banduta eza ya kobotama mpe eza motu mosusu apakola mpe produit te mabotama na banzela ya nduta ezalaka ya naturel asimba mpe produit na vie te soki osombi nani savon na biso wana bio vergetire ekozipa banduta wana nyonso eza vraiment très efficace très efficace libanda baza na RDC mais na baprovince na biso bakosala ndenge nini est-ce que eza na possibilité ke bazwa yango mpe epai wapi bango bazali pour ke sunga bango mpo bandeko mosusu babito wana besoin ya provision même tata niveau bakie nango mais bakozwa yango ndenge nini est-ce que eza na possibilité ya kokóma ntina baplace oyo bango bazali oui ekóma baagence eza ebele otindi ndeko na yo ndeko no aye kosomba eza na $15 oyo anduta ndeko no aye kosomba asombeli yo atie na agence mbongo moke $15 apamba mbongo na journée kuta obebisaka bambongo ebele ozomona ndeko no asombeli yo yango ata soki olingi 10 soki olingi 5 atielo na agence bakangi koli ekei oke kozwa yango même kutu na DHL même na DHL okeye nango kuna kobanga no kutu te voilà mais ya Gabi une chose lelo bandeko mpe baexception surtout na lelo ya Gabi tomoni na kitambala nayebi te système kaka matanga ou bien obomi ka coupe na yo kushimba kuchika obombi yango te naza penda suki polele pourquoi naza penda suki polele yo mesana bongo nasepelaki ka ezalaka polele mon choix de beauté nasepelaki eza polele mon choix de beauté peut-être nakokende ntango tokolinga peut-être matanga tobimisa matanga nde nakokendaki ebongisa mwa suki parce que lelo tolelaka so bato suki salite te lelo ata moto akufeli ye moto akufeli pa mobali omona baniki ye mpenza ekai ozo comprendre lokola bamoi eza makasi naokende kaka na tienga kushimba kutika ozo comprendre coupe moko simple donc moi moye zwa yo te moye biloko ekangakanga o kitakita eza te donc otambola oza na kimia ya kushimba kutika bakrake mpe eza wana bakupe eza ebele oyo docteur na salon docteur mogijo basalaka donc naasire na matanga oyo bakosalanga coupe moko oyo ezala spécial nasi bakosalanga baor ezanga kombo donc bomino kitambala nanu na kati ya matanga navai nanga nanu boye mpo jani déjà aza na cinquantenaire bamakambo mosusu tozalaki nango banini en tout cas tokomi sikoyo koraisonne kaka jani parce que jani aza déjà na mabele est-ce que eza na modèle oyo à part kushimba kutika wana déjà ekangi bakraki ekangi mais est-ce que modèle moya mwa sika docteur asungi te oyo eza na bandeko bakobengabenga bayebi biso olingaka mwa système batie mwa plante babendi boye est-ce que mwa modèle moko ya sika te docteur asalaka midele nyonso tu modèle nyonso tu oyo kosepela nango akosala yango ozomona mai na omo ondire nde na okende ondire bakosalanga eloko moko ya sika ondire bakosalanga eloko moko ya sika
Ok. Et ça la penza bien makasi parce que Ok. dans le salon d'absolu mon choix de beauté nous a toujours une surprise. Ça, Ozomona c'est bon. ebele kuta bato ba beng benga mikolo nyonso to c'est moye tuti bango. Bake ko sala ba coupe ba kushimba kutika ba craquer. Et nazo pesa ka adresse. Nazo pesa ka adresse parce que. Rappelez plus ka adresse ba pesa ka adresse soko za na Wileri. Ozui Kabamba. Kabamba ko kiti na Arema Ingalo. Ok. Okatis na ngambu omona nzetali dame moko eza wana. Otunika oluka kaka salon mon choix de beauté pas docteur Mogijo. Ba olakisa yo. Soko uti na flambeau le quoi uti bon marché. Oye okitapeka na Arema Ingalo. Na opusani ona na bika ba kiti na sans détail dame. Ok. Mulaka ba komi docteur Mogijo nini salon mon choix de beauté. Donc côté wana nyonso tout ba yebi yango tout nyonso otuna aolakisa yo yango po bakupu ebimaka kuna okoti ndenge mosusu obimi ndenge mosusu kote wana nyonso eza salon ya sika mais yebani partout kote wana po toutai na galerie présidentielle na Gombe. Ok. Mais sikoyo mois de mars très bientôt là ils aussi la bisoir. Est-ce que promotion oyo Dr Salaki ils ont kenda ou bien s'il est parce que 2 jours voilà. Oui, Kasaloba abna docteur Mogijo atia ki soti na fin du mois. Atia soti na fin en mars pour na resepesa ba maman. Aba plus toujours. Donc oyo aza besoin ake na mbangu l'air ango. Kende mbangu ko sala coupe na yo, kende mbangu mema papa, ba massage, ba soin de visage tout. Kende mbangu basala yo na prime ko la moitié. OK. Kende mbangu avant to comme les premiers. Donc c'est ça. Mais sikoyo spécialité à mon choix de beauté salon Mogijo Zaranine oyo remarqué parce que obimaka OK dans mikili ya poto ebele hein donc on voit genre penza oyebi valeur ya coiffure mais spécialité yo monaka eza na salon mon choix de beauté docteur Mogijo Zaranine ezaka coupe. OK. Coupe pena so ba niati yo en tout cas au sepeli. Kuna pena soko kei batali yo kaka. Ba yebso mba moko maman to tia couleur boye pe tozo sala yo boye. Dès que bazo ba no bongo tant bazo sil sa kaka pa donc yo moko le ko talika ki talatala rien à dire. OK. Donc rien à dire. Donc baza wana ba yebi elongia mutu ba yebi coupe mutu ba yebi ndeni ba koko sala pa mutu. Donc yango wana do baza ba salon moko te boye mutu aza elongi boye basali e boye mutu aza elongi bazo e bandeni ba osala elongi mutu te mais kuna te. OK. Sikoba matériel ebelo bazalaka nango eza kaka pona mono ba biloko mo eza wana ti ba pédicure wana ba osala ba cotissu na pareil moko boye ebité bona biloko na pika ya ba robot ezaka ya salon yo mbimaka mwa mi la teka kango. OK. Batekaka ngo na bakiti ya massage wana. OK. Ba biloko batiaka ba makolo na mai wana ozomona mai esala ezonguruta yo. OK. Donc ba biloko moko batekaka ngo. Donc docteur Mogijo le kwa azaka na fondation na ye ayebi makambo wana nyonso tu. OK. Banini musu ezalaka bake batio makolo kaka boye esili na mai. Mais pas docteur Mogijo ya kabongo te. Donc azala ba pareil moko mona ezo bendo makolo ezo caresser makolo. Donc kitoko makasi. Donc la penda pongi. Mais sikoyo donc na comprendre le la docteur Mogijo atambola rapé mokili mobimba les dit matériel wana ye somba ka ko découvrir ngo anda ye nango. OK, ça c'est bien. Alors ya gabi lelo za na ba maman bako banga ko ya même pour le canal passo parce que opération belé bandeko ba maman belé ba mo banga ko mutu musu bangi ba sala opération boy asali crise yango me bandeko ba kufa na promotion oyo docteur Mogijo saleli biso na centre hospitalier docteur Mogijo ezali bon na yolo éviter est-ce que bazo traiter pe ba myome oui kyste parce que ba maman belé ba nango ba liboke na aza ko sala ba opération nyonso docteur Mogijo sala ba opération même sans cicatrice. OK. Vous comprenez donc ba opérer yo mais ozomona esika nini ba opérer yo te. Ozomona. Docteur Mogijo aza vraiment compliqué. Aza compliqué. Donc yé pas na ye soko ye consultation ça nango félé.
Ah bon? Consultation yango fele ezo continuer. Mhm. Oye na yo ba consulter yo batali maladie na yo en tout cas ko banga te. Ko banga te na opération. Bako bimisa oso ba myoma ngo mikolo ekomi tala minene boye tala minene biloko yango nazo comprendre te soki eza biloko akolia soki mpe eza nini soki ezobota na nini en tout cas nazo mikolo myoma ngo eye mabe etomboki omona mutu moko libumu moko tala babiloko ya minene lokola mapasa ata 4 ata 5 biloko na tu docteur azolongola nyonso ezolongo na mbongo moke mais aganyaka nini yaza mutu asungaka amutu asungaka aza na fondation na ye oyo asungaka baveuve asungaka bafille meur asungaka baorphelin asungaka donc tema bango basungaka basalaka sikoyo makambo na bango na baprix moko ya se prix moko raisonnable kote mosusu bakosenga 600 800 mais pas docteur Mugisho olera oya akokosala la moitié mpe baopere yo mpe omoni mpenza ke non oui makambo mpe esili ocomprendre mpe te ke non oh mais eloko nini otelemi mpe ozomona kolongola kaka kobanga opération eza kolongola kobanga mpo soki olobi obanga omatisi tension ozomona yo ozala na oka baopere yo c'est tout baopere yo epa docteur Mugisho baopere yo propre kitoko. Mais namoni ndeko moko l'autre fois na hôpital mo eza kaka pembeni ngaka na bayolo bakota kapela sikoyo passer opération omoni moto aoleka simbi kaka libumu c'est comme si pourtant efungwami lisusu bazotraite encore ça anesthésie babi faut basali kaka bongo mais balobi intervention na ye liboso ezalaki mwa bien te yango esaliki efungwama. Est-ce que babiloko ndenge wana na Congo na biso mboka monene boyefi bazosala mabe puis bango bazokende ba hôpital moko ya ba influence balandika bamoni kaka bazolanda kaka ba influence bani ok batu bayebi musala na mboka baza lokola ba docteur Mugisho asali opération okoya lisusu te derrière yo moko lero bazosala opérer yo moko telemi yo moko ozomona ozo comprendre est-ce que ba opérer nga bien ba opérer nga te ndenge ekomelaki miracle ndenge ekomelaki miracle abimi déjà kitoko baopere nga mpe bapere nga te neti bajetem kaninda nde na ti lelo réclamation eza te ozo comprendre eza na bato bayebi mosala mais bato bazolanda kaka bainfluence ya bahôpital moko boye soki ndenge so ndeni yaka pa docteur Mugisho yaka bakoopere yo mpenza okomona ke non nde boye c'est ça boya ebele boya se faire consulter eza nango ofele bakuti na maladi balongoli maladi wana bao bozoluka kobota boya batémoignage eza ebele ya kobota batémoignage ya kobota eza ebele telefone nange ezope Gabriel merci net na vai na ntongo kaka bayototinela na $40 yani na telefone baremerciement kaka baremerciement kaka donc moto azwi donc toloba azwi kobota à travers yo ntango opesaki ye bazwi baresultat ozo comprendre bazwi baresultat boya pa docteur Mugisho tozobelela boya komeka nzoto boya komeka nzoto omoni mpena ke non nakende naki hôpital boye nazosimba te yaka isa jo na mobali na yo boya ça c'est vrai. Wana hôpital peut-être référence oui référence na eza kaka na Yolo Seed na terrain Kankar wana tout le monde ayebi yango okiti na terrain Kankar okatisi na pompe essence wana ya moke wana ya kimwenza wana kaka ozomona kaka bamopa hôpital docteur Mugisho eza kaka en face na station ye moko azalaka wana ye moko azalaka wana mais ata zate est-ce que ata zate aza na bato oyo baoconsulte yo bayebi mosala baoconsulte yo ya koya wana akoopere yo akosala mosala bango nyonso bazala bayebi mosala ya makasi jete ata docteur Mugisho aza na poto aza te bakosala opération okomona ke en tout cas hôpital oyo basimbaki ngai oza penza na kimia. En tout cas mes frères et sœurs, là je tiens à vous signaler c'est pas facile hein, kozala na moi maladie mona nzoto obomba yango en tout cas ke babiloko bongo ngomelaka te mokolo kozwa yo oke mobimba pe
obosani parce que bandaki kobanga oleka na lipaso okokenda mpe beaucoup foki mobimba c'est le moment kokenda kosala consultation même kosala examen oyo tulobaka général batali yo nzoto ata ozobela te mikende kaka baconsulte yo osali examen général bayebi maladie eza wapi nini ezali nini nini ekesunga yo kaka nde na adresse oyo mama na biso Gabi apesi awa donc na kimwenza wana centre oyo tobengaka terrain ekanka donc en face nango justement komona centre hospitalier docteur Moguijo na station kaka moke wana oza mobimba comme disent les Quinois et puis nzambe akosala ke oleka na lipaso bien ata lipaso te mais maladie oza nango et nzamba kosunga yo pour que esila mais je connais ndeko Marcel Ambwa a trouvé solution par rapport à moi ba orphelin a trouvé teti lelo oh ye penda dindami a futa te bien futa te mais namoni moi menace ozwaki diminuer moi muke yani ya ba peine déjà sia moi bien que menace nga na dimne ye kutu soka yende bakangi ye bato ebele baozela ye mais soki mobali kitoko bongo insolvable héritier alie bambongo ya bato soki ya combien de personnes akima na ye oyebise nini po bango basomba te bakutaka bapara baza nango batikeli bango baliaka bambongo ya bato Marcel Ambwa bogara ka bataya bajani fai bongo na omari libandi lokwa omari mpenza ya pembe mama na biso azali bongo batabi ya ndeko Marcel quand même temps babiloko boelekaka souvent temps ya kosolola mpe na papa ezosala bien te mbongo wana esungama baorphelin na baveve na fondation ya docteur Moguijo ekosomela mwa loso mwa semoule te ekosomela mpe mwa télévision na ndako bakotala lokumu ezongo epai nzambe parce que ye azopesa ya pamba mais ye ozwi quand même mbongo ya ndeko mais osali luki yango comme disent les bakongo c'est pas bien tomeka kochanger baliwa ekomi ebele bamort subite ekomi en tout cas mokili ko mokili mabe mais le système oyo docteur Moguijo asali ya cotisation donc prise en charge moko boye peut-être ndeko kozala na musika alobi bon ocontribuera na fin du mois soki kaya maladie na palais okoki kosauve famille na yo asali yango kitoko asali bien assurance santé oui ozocontribue mwa moke ndeko na kokobela awa akokende kuna kozwa traitement ofele yango docteur Moguijo asali eza ide moko ya bien est-ce que complication ezala te koma ona yo bandika osali 2 mois voilà tozwa yo na traitement nayebi te complication ezala te complication ezala te soki ozotia na omwa ndambu na yo complication ezala te ezala po wani ekongoli abangaka moto oyo alinga il faut aluka yebana ezalaki nini te makambo ya Kinshasa bakongoli babangaka me babosani ke docteur Moguijo azala wa mondele ye mama balobaka yango kaka asalaka wana bina mondele mais sikoyo nayebi te est ce que ekomona te ke esungi quand même bandeko ya diaspora esungi bato ebele esunga bato ebele mama leki atwana baproblème ozodescendre tokende hôpital donc nzoka nde docteur Moguijo aza te na contribuera dia na mwa eloko moko na totiaka la fin du mois wana bokende ka opesi bango adresse epa docteur Moguijo na yolo ake kaka azwi traitement na ye voilà soki mpe ezalaki escroquerie nde mama akosa bato ya poto mama libumu esanga mpasi tinelanga mbongo kende kuna tokoyeba nde kuna kende koleka na hôpital batraite yo namoni misungi yango ekokani kaka na ya mama Denis Ndakiro nde asali na bino bacomédien soki te lelo me bacomédien ebele balingai batika biso mpo biso topesa ata un franc te bino bopesa un franc te biso ofele donc meke badocteur Moguijo ba bato mpenza il faut tosunga bango mpe na mwa moke bazozwa bazopense na kosunga bacongolais na badifférentes activités oyo asalaka na makambo ebele ebele en tout cas nzambe azwa lokumu alors ya Gabi actualité mpe eza kooblige biso tokende mpe totuna mwa mituna parce que yo ozali moko ya baye oyo baza mpe baicone na théâtre congolais na comédie congolaise même oza na kati parce que osali ebele alors lelo ndeko na biso météo atosala émission moko oyo azali parmi bato oyo
bakendaka na fai poto e bango baya kozonga fai akenda atikalaki bango na bandeko ya po e bango na ndeko shaba bazonga Kinshasa mais abeti biloko moko boye peut-être elakisi ke déjà banonce ezalaki mwa mabe ya voyage oyo bakendaki ya poto abitan bakota na aéroport go pass ya ndeko Jani Fai ebunga sur place là et amonaki mpe babiloko moko ya mwa mystique avant bazwa avion c'est comme si ezalaki baattaque déjà ya baami to bacollègue ya mosala donc oyoka déjà nyonso to wana nayebi te voyage ya Jani ezalaki déjà na baproblème avant ki akenda bino bozali bato mpe boyebaki bacontrat na mpo baartiste mosusu ebele batikala estce mwa bondoki ekotaki te na kati mpo makambo yango ekendaki déjà mwa mabe au début ndenge ndeko na so météo azoloba bango bato bazalaka na ye bango bavoyageaki na avion moko nga nayebi te nga nayebi nanga te nga nayebi kaki bazovoyage bato ebele bazokende me tomoni bato mosusu mpe batikalaki badadi likambala batikala bantiakala batikala bato ebele batikala na bamodero même bamodero batikala bato ebele batikalaka mpenza na voyage wana bon nayebi te eloko nini elekaki po esalaki emenase bongo je ne sais pas est-ce que bato bakotelaki mpe mwa bonganga te mpo bacomédien mpe babi mwa kisi mpo mwa makasi nayebi te nayebi te nga azalaki kuna te nga azalaki sélectionné te ok ça c'est bien kotala lelo komona oyo mama na biso Sylvie Molisho tomoni kuna batie amati miniati ke temps ebele dadi ate ndeko Jani atikaki ye ipare mobali azali ndeko moko autobenga ya mwasi alobi ke azaka lokola deuxième bureau azobokola bana na ye na ndako et c'est vrai mwasi artiste oyo batiki 16 ans alinga na oyo ndeko azobeta lisolo est-ce que kozala vrai ya Gabi mais 16 ans eza beaucoup soki azwaki mobali mosusu toloba te ke azwaki mobali mosusu te toloba te tokosa te 16 ans ebele ye Jani akoma ye mpe na labri ye mpe asalaki mpe linie na ye mais babalanaki kaka badivorsa te badivorsa te soki fo koyeba mobali yango wana bakenda commune ozomona so bakenda commune na mobali wana seki aza so mwasa Jani te mais so bakenda na bao commune te seki ye kaka nde aza mwasi na ye oyo na Jani bakenda ye bakoma na commune mais est-ce que tobinga wana na miniature bamatisi mobali yango te bamatisi ye miniature est-ce que tobinga wana infidélité tu eza nango juste parce que 16 ans quand même amoni 16 ans eza ebele amoni mpe moto ye Jani azobota na mwasi mosusu Jani avai na mwasi mosusu bongo sikoyo ata yo moko ata Nelson Mandela et mais moi c'est pour patience mpe ezala 16 ans eh ben oui non c'est beaucoup patience ekozala peut-être bacontre état banini mais azala mwasi mosusu bazobota na bango susu ata yo moko mais mama na biso bavanda bongo ti nayebi ke na libota bolembo wana bamama na bino bamama kala lelo te lelo te lelo ezala te lelo kutu 3 ans 4 ans moto azwi mobali mosusu po 16 ans c'est beaucoup ebi te komona babiloko ya boye epuis bainformation eutaka wapi komona kaka ebimi mbala moko na poisa kongoli aza somo na babiloko ya boye nayebi te kobimisa deja makambo ya boye nayebi te esali mpasi bandeko mosusu mpe baokende na bacontradiction ya makambo ebele mais toloba sikoyo les jours ya enterrement est-ce que bakolongola alliance bakosala cérémonie wana est-ce que alliance yango ezalaka kaka oyo aza mobali mosusu alliance yango baalliance ebungaka nango alliance ebungaka gtr eloko mosu ekozala bagi mosu ekovanda mais alliance ebungaka makasi est-ce que cérémonie bakosala alliance yango wana oyo bapambolaka yango wana nde problème mais soko bakosukola nani entre la brune na ndeko Sylvie kosukola mpe yalaka su te kosukola yalaka su te ekoma moto moto akende ake église na ye bapaster bapamboli mai na ye asokoli kosukola moto yalaka su te voilà pardon ya brune nayebi te soki okaki
à s'excuser. Bon, à s'excuser, mais à s'engi pardon pour qu'il y ait mon accord, il y a Johnny Fay, n'a évité. Mais il y a un accord. Si Johnny a Zokoufaï, la brune a un accord. La brune a un accord. Qui accompagne on tina mort diende kenda kiwana. La brune a mon qui déjà a un accord. Et elle n'a pas monnaie à sous qu'on a cercueil vraiment. Famille boy. Ah. Na monnaie quand les bazoboya et à mon Johnny. Mais il fallait bâtir que mon anaïe, il y a ça non piloté. Tu vas bien me tasser que yati kabiso, bah côté que bon côté, à nous trop la vie peut-être bah nous bah qui n'a rien d'engona. Alors il faut pas mon un peu de décision aussi la famille n'a qui ça. Ah. Basali kane basali. Kana nyoso tu ba osala nga italinga te. Italinga te. Ok. Babi première crise, Junior Windo, artiste et musicien mta provoqué kiango, bakute na la bui na ndako ya Johnny, de sala ke ndeko na biso asala crise Johnny Fay. Boyo osala crise po moni mwasi na mobali. Ha. Après on était za souci. Aki mtabolingo Souci ndeni. So moni bongo ke na yo. Ok ndenge nini. Ok ndeni na ndeni. On les a pototé. Poto ndenge nini. Ana bandeko ebele kuna théâtre ebele o ba oboya ete. Ana ozaki no pe ko sala ana tanda ozwa ta chambre na yo van. Poto eza ko biso ate. Poto eza système ba chambre. Et après c'est ça ba ndenge ngaza na 3 chambres na kozwa chambre na mbali na tie bato. Donc utala na salon. OK. Mon pop ndako eza cher na poto. To mona on a ba Afrique du Sud. Mais obi que sur le bibongo bande wala mais yo zo côté la plus la brune. Te na côté l'été, ce que ozofa na mutu. O moni que zo simba te tika. Ça vino mususu. Olio luka okufa. Okufa na volonté na yo penza. Tika omeli wa ya Johnny oyo etei bato ebele. Oh moi ça osale banko ya avandi kaka. Mais ozomona etei bato ebele Iko za pe bolingo te ya gabi. Ye nano linga. Bolingo neti na ndeni. Nano linga makasi bongo te. Wana ya bolingo te. Ya bolingo te. Ya buzoba. Wana ya bolingo te. Bolingo neti na ndeni. Yo sala nga mabena landa ko kaka bolingo. Namona kuna mibali, namona kuna mibali, namona kuna mibali, kila baniva ko bota na yaka kala landa ko kaka. Ah, ata pe kisi yango yo okolo bateke kisi kende. Ah bon so sambela nganote. Ah, il y a des chrétiens kasi Johnny pe yewana mutu pe ba nyokola ki asa susute mutu pe na otika bana classe asa susute. Siko to kotala siko souffrance yo ko souffrir. Siko to kotala siko souffrance yo ko souffrir. Po ba o wala yo zo pesa ba mbongo wana ba ketika la ba bana classe te. O mona pa ko tshela ne mwana ko motsa pe mwana misapi. Oh, ils ont la bon. Bano bakola njoto ezokene njoto ezokene kitoko ndengwana. Mbali musao ya bako aotala mwana yo. Kwa mwana ete. OK. Amwana ete to bossa na kango biso basi to amayele te. C'est une erreur. Soki kutu tata mwana kuta boti mwana kutu omona pas supporter tête a violer mwana bon mutu mususu. Bon mutu mususu. C'est une erreur. Omona pa ya koti na buzoba. Yangwana OK bambongo nazo simba olia pesa ka ba mibali. Abengisa bandeko na ye baza na poto na ye bakisive bala na ye. Ah donc mibali ya ndo zwande mibiyene nazo kabila. Bekasit. Boba anji wana kwa sasa awayala ni. Awzo mbongo na ye. Yoka sala la bolingo. Ebo bolingo ndeni te mwana mimi. Ba yeko bima kasi pozo zwat. Mwana obepa azozo ba osangisa nzoto ti. OK. Osangisa nzoto. Zemi koti yoka si Angela bimisa mbongo kuna. Yenda ozwa. So bato bato kize pe moi Junior Windo moi trop babi mta bandanga mama la brune ngope. Yep wa kize na sens nini. Yem talinga alinga ke la brune sa Johnny buzoba. So mtalingi oza mbali na so kana mbali nanga. OK. Ekasi.
montre Gianni Pekenda, tout ça, Kabila Sentinelle, tout ça. Mais Yagabi, aujourd'hui, il y a faute de la paix, c'est pas moi aussi qui est mon bali dans couple. Parce que dans un couple, mon bali sera toujours supérieur que moi aussi mon bali a Pessah, donc moi c'est à recevoir. Mais si moi si tant que biloko ya batu mususu libando zo yango na kati ya ndako. Peut-être tout peut kota rappeler mais me rappelle wasu mon bali zo ça la pembeni ya moi si hein. Il y a des choses de jeu que pas biloko na pas baluba et bon mara facilement. Pas baluba. Et comment on peut partout. Baluba peut comme ça ba mama. Oh ndé. Bango ba kuma baluba ba kuma ça ba azali na mobali na ina ndako sa pemba kamne dibanda. Donc mais c'est kufa nango. Ah. Et la soute ekufa. Ezaka kala ekufa. Ekufa nango ba kuma ça ba makamna bango. Ape marié. Na yote la caméra peut-être me copier ça leki na yo. La bonne. Non, PC conseil mo kote na ta caméra point. Jania za tenga go PC conseil na banini. Toi na Jania. Maman lilo. Toi na Jania. Lilo beate. Bon, so yindengo la bonne nabi ka sazo ya sima ya ko. Etalinga te so aye talibo etalinga ma fukele biye. José Baïla. Na to sola kana bana na ngai. Bana bado tinde ngai biloko na za si biloko eto ko mate. Baza na mboka ni. Baza na France, mususu aza na Belgique. E ko makate. Me baza ni kuyiba. Ah na rembi na France na minute oyo. Agence il y a sir eza moko. Na France. Lokola bango baza na France. Agence na France eza na Rennes. Précisément na Rennes. JB Service. JB Service. Otelelo. Économie internationale. Tata na ngai JB Service merci. Ta biloko na ngai. Obengene bana batindaki. Ndenge te biloko. Ekomi. Ndenge kanisa ki loza mondele. José Baïla, aza mundele te. Aza kaka congolais lokola yo na ngai. Na yimisaki yo. JB Service eza esika ya kubunga te. Na France eza précisément na Rennes. Ba numéro ya kubunga yango wana. Uza kumona awa na Kinshasa eza na Sainte-Thérèse na Nzili. Soko kaka mutu akomi na Sainte-Thérèse na sima ya station directement soko kaka bui mbala moko JB Service epai ya José Baïla. En plus eza kaka na Kinshasa te eza na province ezali mama Marizane ndekuna ye ezali na Congo central ezali na Mbanza-Ngungu ezali na Kimpese ezali na Kisantu to na Boma to na Mwanda soko kaka bengi na bato numéro ezali awa bakokokela ye biloko kuna même na Lubumbashi. JB Service bozala na agence moko ya si ebokakasi soki kaka na ngambo za na tena baza continue JB Service akakuna ezali soki banete angolais nali te angolais JB Service etat eza musike naza nango te naza na conseil te eza te voilà David conseil eza te je crois bien olandaki intervention pe ya mama na biso Jolie Kalunga na ba question pe ba journaliste ba mengaki kotuni mwa mibale misatu lelo na ba Facebook lelo na ba TikTok ekeye ezongi babi mama Kalunga en tout cas c'est pas poli ya ko répondre ba chroniqueur ndenge wana na ebité siko bino dia makambo ya ndimo c'est sila boya otuni ngo na simet na nini na aéroport point yango bozwi biloko na bino et c'est sila qui déjà c'est sila qui OK asa leki afuka na senga bolimbisi c'est tout boya otuni ngo support ezala raté bon peut-être ba mona mo kala ya mona na ki c'est sila qui botika biloko wana bolinga siko bosala ndi bosineti ni bobake na ekulusu a comme deuxième la bride non
Merci à Gabi Tokomi. Les comme ça, c'est lesquels déjà. Les athées, besoin de savoir tout sima, besoin de question na c'est bien noté. Pourquoi quoi accuser mutu ko cha mutu le quoi net besoin y bosali ce qui c'est pas bien. Ce n'est pas bien. Et à bon côté, allez ligne de connaître la comédie. Et si bon on encore tout na di kamo moko la kaka. Bolingo je bob mission documenter ça. Non. Bon côté. Voilà. Délégation ya bandeko baye na mbongo 8000 euros oyo choisi matata pesaki. Très bientôt là je crois bien ba ok na famille pour que ba tika mosolo wana. Mais n'habite na conseil moko ba famille oyo théâtrale bo penser nini parce que c'est nga moi idée moko pona mwana. Mais moi bokeka na mwana ya ndeko na bino mao mais janiati ki ba nebele tandis que ba pesi d'enveloppe. Enveloppe na boka bola ba enveloppe déjà ba pesaki o ndenge to monaki to ndenge nini habite. Que ma de nous a pesé déjà mbongo. Bongo ici là. C'est quoi kundi? C'est ba kundi. C'est ba kundi. Bongo etika la kaka. Ba ka bola ba. Voilà, ya Gabi Tokomi na suka, lilo bana maman ni surtout ba otala biso, bazali bongo basi ya Congo, balinga peut-être modèle, balinga aussi mondial comme disent les Quinois. Oui, ça va nini par rapport à salon, mon choix de beauté pas docteur Mogijo. Est-ce que Barozala le bienvenu ceux qui va y on a le posopé les ali bongo ba modèle qu'on a ba ceux qui n'a pas. Vous allez bienvenue. C'est bakei na salon pas docteur Mogijo mon choix de beauté. Bakoyamba bango ba osala bango suki bazala cliente. Ba osala bango suki ba bongisa bango ba mona keno jusqu'à to kenda osala ba coupe na apes to ya to ye awa. C'est la différence. Ba mona pena différence. Ozomo pona biso en tout cas on surtout monique osala ba problème à peau ozana ba mukamate zo déranger yo mukamate zo koyoka sonité. Benga to pesa numéro ya docteur Mogijo. En tout cas, à soigner yo, pendo ko sepela. Ko sepela au monde apena que le nangeza la ki boy komi boy. En tout cas, ko sepela penza. Ko sepela. Donc j'ai zaté tout ça la jeté. Ou sala ndebi docteur Mogijo alingate ko lukuta. Alingate. Et là ko salamité to ko salingate. Jamais. Alingate. Donc bon ça va solution na bino, ba biso to uti pe musika. Uti musika poudre vanda kate. Nini te melo ozotambola na poudre na yo banana neti banana la muka 7 heures na tie poudre na tongo na ozela yo na ozela yo ozomona maligo yo retard pour la na aéroport c'est ça. OK. Mais sikoyo eza na ba maman ba komo yo ka soni mambo yo atinda photo amona ndi ba publier na ba Facebook ko maman ba jamais au sala matin et ça matin atinda photo na boy baki ba chango na ba vidéo na bango tout ça na ba Facebook na docteur asala ka bongo te biso soki yo moko ndimi soki yo moko ndimi ba tia photo na yo ya kala na sika ba ko tia yo moko ndima eza te ki yo ba to fandika be to publier yo te et sala mela biso te et sala mela biso te yo moko nde ondima. OK. Eti ba mama misu ba ndima ozomona batie andimi na ye batie ndenga zaki kala ndenga komisika bango mo bandima eza te ka ko fandika bo funta tindi photo na yo publier ngote biso bongo te pas docteur Mogijo. OK, photo wana basenga ka ezalaka par rapport à examiner ay bakisi nini oya osala. Voilà, ça c'est voilà. Mais na o etali bio végétal na ebité ko baksani ni pour que tout ça ne soit gabi. Donc baya sombango ba sombango en tout cas ils ont traité ezolalisa pena nduta ata banduta oyo ekata na minene wana bato misu baza nzoto pete banduta ekata munene bazwa yango basomba yango utilisation yango eza yango simple ozwi kaka savon nini soko osilisi kosukola osisi kosukola ozwi kaka nini savon osali ka fulufula savon osali ka fulufulu pakoli bisika nyonso banduta efandi wana olali na opongi so poza na esika kobima te ata na tongo so osali kaka ndenge wana après kosukola pakoli yango na bavergeture na yo eske ezali soki mpe omoni ke kobima okosala yango ekozwa problème te mais misu balingaka na ye abima na ye apakola te na butu avolala osokoli
ojango susu ali otiango na bisika ba vergeture et sala landisaka salaka bon yo moko omona changement. OK. Bon pour na consultation ba maman na ngopisa bango conseil pour belé babanga baya na bango bisikiste akolisi lokola abokola mwana misu bazobanga o azobanga opération mozobanga opération ekopanzana na kati okufa. OK. So banga opération okufa yaka balongola yango et puis eza na mal à l'aise osakana te yaka pena libumu eteli probesaka libumu ka libanga onje okumbi zeni lokola kibeka esalaka bien te yango neti eza na mpe ezongisa maboko boye ezongisa maboko ti ekomi lokola mikuse ezalaka bien te yaka pa docteur mogijo osala yango baopération sa cicatrice eza kuna osentir te ke ozalaki na problème osentir te yo moko omona mpenza ke non basalinga mosala ozo comprendre ozala mpenza na kimia komatisa tension te nini te bakoopere yo kitoko mpenza ofandi mpe kimia. Ça c'est bien. Alors, tu peux savoir ba différentes adresses oyo soki bokei penza bokozwa ba savant oyo maman na biso Gabriel auti koloba awa bio végétire ezali bon pour la banduta et soki pe bolingi même ba soigner le poso na yo au bikapé na etali bon nzoto to o le kana opération. En tout cas, n'hésitez même pas, même soki na yo coiffure na yo docteur Mogige là pour asonga biso kaka na ba makambo ebele parce que azali mosulu penza ya bana Congo. Donc alors soko ozali mwana kitambo ozali na ngalema ozali na bandal yaka noka na bandal peka wana pembeni na police tobengaka ya mbata na baka yao okomona centre docteur Mogige donc na prince kaka ya Kasavubu wana prince Kasavubu kaka na ekenda wana okomona docteur Mogige centre ne peza wana soko kei nyonso tozala moposa okozwa. Et puis, à un jour où il y a un baka, so bien le numéro affiché, à repérer yo, si beaucoup en avoir, puis pour que après ça yo rendez-vous, et ça la, il y a bien mis balé sur la pona, l'opposé pona remède solution, il y a d'autres na yo, to kei awa na yolo, to zali na kimwenza, otali kaka na terrain et kankar, autobin à centre, et à un moment peu de monsieur, tu n'as bien un terrain la frégate. Donc, na ngambo wana omona station moko mukie otala moni bakomika docteur Mogige au centre hospitalier docteur Mogige na kimwenza wana kaka bandoko bayebi kimwenza soko komi pembeni wana omona centre hospitalier docteur Mogige pa wapi batili no consultation il y a ofele et puis opération topé maladie aux anango na mbongo mukie ba soigner yo parce que azo continuer toujours dans ma promotion na ye ndenga sala ka pona kosonga ba congolais ndeko outi changu outi matete outi kisenso outi limete ozali même na ngaba lemba oye kaka na avenue Lubefu donc fikine des importes autour ni ka avenue Lubefu pas docteur Mogige barola kisayo ezali pesa ko bunga te d'ailleurs ba ndeko tout bazaka na basaba nzete wana na fikine même na libanda wana bayebi docteur Mogige soko tuni kaka bakomema yo okosolola et puis ezala lisolo moko ya kitoko makasi. Alors na galerie présidentielle ezali na premier niveau soko matika escalator otali kaka na droite na yo okomona centre hospitalier plutôt j'allais dire comme ça cabinet docteur Mogige na escalator wana kaka galerie présidentielle netolobi awa okomona docteur Mogige et puis toye na salon na biso mon choix de beauté na beau marché donc arrêt Maengalou donc ozakaka na avenue Flambeau okiti muki avokoma wenze ya Kabamba okomona centre na biso plutôt j'allais dire salon na biso mon choix de beauté avec docteur Mogige benga ba numéros affichés en tout cas nzamba kosunga yo okozwa remède par rapport à problème oyo ozanango ya gabi to komi na suka ngana sisa la question oyo bandeko bele ba commenter Mao azaki vraiment mwasi oyo Jani fallait à garder vie nae mobimba na éviter c'est vrai yo ndo zana Mao mwasi nae wana mwasi Jani azaki nae malgré alandaki bambongo banini ndenge ndo osala bêtise asalaki mais Mao nde mutu bazala kozala naye bazalaki naye mpenza Mao nde baboti naye bana ozomona parce que deuxième mwana nde Mao aboti
le bajani bakei mwana pa omela peta kufina ye to so akufa ite benga za ba mibale omoni ye nde toyebi mais abimaki na ye na ndenga mafia ke kobala na ye ala na ye mwana gouverneur kuna mbongo ozomona eza bolingo te mibali bokoma complicated esika ma ezochola olandi te ozo comprendre c'est ça mais biso toza kuna te biso tozo soutenir mao aza collègue na biso mao bavandaki na ye baboti na ye bana bavanda ye pe ndako moko ozomona tozo soutenir ye toza na ye parce que azolela makasi so otali ona vraiment souci mao ozomona azotala pe bana na ye atala pe mwana ti amona pena azali na bolingo afai makasi atala pe mwana yaka pasi sortie médiatique ya ndeko na yo Theresia namoni oteleka Theresia te na obeta masolo wana te pour favor voilà numéro de téléphone et puis mamoti na 2-3 personnes pour ba benga ko pe souvent na makambo ya terrain na biso ba terrain na biso to koti na promotion ya $350 tokoti na promotion ya $350 sikoyo biso to banda na 100 ya kokoma na 250 bao barataki parce que maana nazongisaki yango 500 donc bato baleli nde atie sikoyo na 350 donc koma mama lopango koma papa lopango na mbongo moke $350 benganga na 089 65 61 779 nde kozwa terrain na yo ata kusomba 4 osombi 5 biso baosomba 10 na ba hectare même na ba hectare akangisi ozomona yeboka ibi projet na ye oyo akosala wana eza na commune so kompa wana maluku menkao soko lingo tinda ndeko na yo akende visite $20 opesi ye $20 so bazala 4 baye na $80 so bazala 5 baye na $100 mpona mona mutu so omona atindi bato ebele mosusu wana o te toye koakompagne boye koakompagne siko bomatala biso wapi parce que bisi fo tofuta ozomona bisi fo tofuta siko bomatala bisi nini soko oye na $20 na yo okei ozo comprendre c'est ça donc na menkao eza place moko boya kitoko toza na côté ya deuxième porte ya Kingakati côté kitoko côté bien là bato bazoteka cher mais maana na tema na motema malamu na ye ana besoin nyonso tokoma mama lopango et puis totekelaka totongaka pe bato totongelaka pe bato soko balakisi yo bandako osepeli nango oki kobana ofuta pe $200 par mois oki kobana opesa pe 300 ça dépend ndenge yo moko oyebi kende bozwi na yo 500 okoyeba pe na ofuta 200 na ofuta 300 tim koleka osila me batongeli yo ndako ya bien batongeli yo ndako ya bien osombi soko osombi ndako na yo obi te naza bezo batongela yo bakotisi yo na nini esika bato balakisaka bato bandako na esika ya contrat c'est ça merci Gabi de suka numéro numéro nanga eza 089 65 61 779 nde okozwa terrain na yo c'est ça international grand commissionnaire ata babino ba film ete mais nazoliaka kitoko naoliaka bien puis il faut ça pe na courage faut apesa pe confiance faut apesa pe confiance kokoyaka okoti ona na commissionnaire omwe mbato mosusu napesa nanga Gabriel po Gabriel asololaka pembe ozo comprendre Gabriel misu makasi jete naza misu makasi na ya kaka na s'imposa ekoma mpe ya ngai akutela mutu ekoma mpe kope na ngai semaine passée nakutela gaitanga bimela na pala mikolo aza te akendaka boyo akitaka oyo changu maluku courage pe donc yo soko na ngota ba 12 kuna yaya profite pe chez Dregot Sandra osombele déjà baza nango bango nyonso bazaza nango Hervé Penay baza nango bango nyonso tina koko nanga moke ya 2 ans nango nzamba za lokumu biso bitu osambela bon kaka boke bozolala pongi tofinika bino kabulangiti tant 250 ya bato na suka bakomo bimbebele biso biome promotion Cécile tobeleli awa tokoya tokomi na 350 mais ce ba comédien de évolution plus ali oui ba comédien baza na site na bango ezali kota ba comédien kuna ya $500 voilà
Merci beaucoup ya Gabi, commissionnaire international. Bofinga bolemba commissionnaire ngamuna loba nguna grand commissionnaire. Malamu muto ya kisoko loba mbisi ke bando kosengaka tindelanga 10 tindelanga boye mais koloba mbisi nanga naza na kimia. Voilà, ozana kimia. Merci. Merci Nana Takaza. Zamba pambola yo kendaka toujours liboso. Voilà, qui est toujours le bossoné Maman Gabi Togutani Mbarasi Masidi TV. Merci. Merci beaucoup. Bye bye. Toujours il a toujours Janify, Balubi to yana Titi toujours. Ya matanga ces jours-là les premiers donc na veillé et puis les deux les alliés mukolo to kunande kona biso Janify en tout cas to ya pendant na Titi douana ya kolela ya mawa to longa na bakanda to longa ba problème to nango. En tout cas, Janify pas kufito lekene le côté. Soka tonga ki atadi immeuble à 10. Mais les lieux atiki yango. Batu misusu basali nini? Ba weleli yango batu misusu ba pemi nango batu misusu ba fandi nango. To ba kenzoto oyo 0. Voilà. Eze le côté. Nzoto 0. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Na yo papa nanga monisanga loboko na yo naipa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo nzamba lolo yo azosale nzamba lolo azosale naipa na yo papa nanga monisanga loboko na yo naipa na yo mosantu yo monisanga loboko na nzamba lolo yo azosale zambaka basangolue azosale salilanga yesu salilanga yesu Alléluia. Yesu azana bamwe. Tomba mana yo Jésus. Kumbamba. Tirobo. Yesu na lingi na tachola Yesu. Papa na lingi na témoigner sangalo na ye. Kapena tato na bonsambe na yo Yesu abato. Yoka bosenga na nga zambaka basaye. Yoka shije na nga ye sambalo na ye. Na ye na bapasi na nga libosa bozambe na yo. Na ye na kozanga na nga libosa bozambe na yo. Salela nga Yesu, Yesu. Salela nga Yesu, Yesu. Salela nga Yesu, Yesu. Salela nga Yesu, Yesu. Undela nga Yesu, Undela nga Yesu, Yesu. Undela nga Yesu, Yesu. Undela nga yo. Longisanga Yesu, Yesu. Longisanga Yesu, Yesu. Longisanga Yesu, Yesu. Longisanga yo. Longisanga Yesu, Yesu. Nale bibia bisenga senga sanga lole. Nale bibia pesanga kabela nga bisenga senga. Yesu moko nini ye bato bakolia pe na sima na ngai. Yesu moko nini ye bato bakolata pe na sima na ngai.
yesu moko nini ye bato bakovanda mpe na nsima na ngai nalebi mpe bisengasenga nzambe alonda ye lokota ngai yesu yesu lokota ngai yesu yesu lokota ngai jesu kotika ngai te lokota ngai oyo tombola ngai yesu tombola ngai yesu yesu tombola ngai oyo Mesa wafako Mesa wafako Watitishina nsambi watenzelela Watitishina nsambi watenzelela Yeso yeso Mesa mukatanga Mesa mukatanga Mesa mukatanga ye Lesa mukatanga lesa Alléluia Chilobo Chilobo Soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika nzambe alokotanga soki nakoma kosambela opekisanga te oyebi te bisika nzambe azwanga soki nakoma kobinabina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga nzambe nazobinela aza nzambe bosolo oyo naza koyembela yende nzambe alibela nzambe nazoyembela aza nzambe bosolo oyo naza koteya yende nzambe alibela lelelelelele nalingi mobala oyo nalingi mobala oyo yesu aza nzambe ayoki bosenga na nga nzambe akabasa ye ayoki suje na nga ye nzambe alonda ye nazalaka lokatere apesinga lopango natambolaka makolo lelo nakomi na motuka ngai oyoyo nazalaka kobala te lelo apesinga libala apambolinga yeso yeso apambolinga yeso yeso yesu apambolinga chilobo yesu alokotinga apesitina aza nzambe nalingo beta mololo bisika ezali yo beta mololo wapi bafisi du prophète bana royaume de dieu bana centre de réveil ozobouge obinaka wapie mpona pambola yo ingénieur ki on est ensemble na yesu elongo tozomata mabe ya nzambe eza wapi soki nzambe azopambola yo lingana loba kelekele sala ngombe syndicat que Dieu vous bénisse. Samba pambola bino Alléluia.